C'est le Zana Mukanda, Azana Bilama danger na garde-robe nae, petit le lola tara danger, c'est l'impression. Non na yebi. To so na ba WhatsApp alaksanga. Tala biloko mikolo yango. Yazola ta actualité. D'accord, to continue. Mayu ya TC plus 10 bandalong on ne tombera jamais. Moi peto bana ko luba yango na ba TV boye. Eza penza ti parce que oza mokili mobimba. OK. Charline azana famille, azana bana, azana bandeko oya beaucoup la rapé oya lisaka. Alors lelo au comme ça mutuna niveau wana, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes absolument rien. En tout cas papa, et on peut se conseiller dans comment Nzambe, puis dans comment papa faut mokimbangu. Et l'acte yo saluana. Ce qui se passe à yo pour Charles zo souffrir. Baba lo on est pas na yo. O kande. Bana King, Bana Dar es Salaam. Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Il y a eu un peu comme bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ngai moi c'est radio kuma. On ligne osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaarcrème.com www.awatozaboutique.com soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo. Boke Banaburat. Pour la Covid Sabamole, Mupende, Siapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, Massé Yango na ba parti Oyolingi Vimba. Si ma ya 3 mois, on suit résultat. Salut! Oh! La pomade Awatoza, moi c'est un alpha communal qui bocole. La pomade Awatoza. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, mesdames et messieurs. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Qu'est dit l'invité, une émission qui vous permet toujours de réfléchir sur les questions socio et culturelles. Je suis le jeune Nondi, votre humble serviteur. C'est moi qui présente en fait cette émission Qu'est dit l'invité. Désormais, vous allez nous suivre ici sur Afrique Info. Voilà, une chaîne dirigée par Franck Stemai depuis Kinshasa. Je vous salue, je profite de l'occasion. Je remercie Banderognon, surtout au Bazar Nabiso Nakati Afrique Info. Na Kinshasa, na yebi vraiment non bakombote, mais à ce que je sache, moi bakombo quelques heures aux Alanet Gloria Orlang concert et puis Anna Luanda Bénédicte Zulu. Donc on est dans le bon Banderobo Messanara Yormo Nangai Awa na émission Nabino Qu'est dit l'invité et puis Torzala na moi diversité ya ba cahier de charge na katia chaîne Nabino ya Africa Info. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui je veux recevoir un artiste comédien. Avec lui nous allons en parler sur Makamna Bango oyo bango artiste comédien. Moi mbilinga pe koti mupanzi na bango trop ya une affaire ya ba poison bambasu bamsu ba mobenga ba gigolo. Nous allons bavarder aujourd'hui avec l'un des artistes oyo azalakanakati ya mboka Angola. C'est quelqu'un oyo pe Kombo na etanga maratmoa trop, il est un peu rancunier et puis taquin. Donc voilà, je t'aime quand il y a Luder Yapé. Mais avant d'appeler un micro, je vais devoir remercier l'espace qui nous a reçu aujourd'hui pour permettre Bisoto Sala interview Oyo na je t'aime quand il y a, c'est-à-dire l'espace Amélia Dembo. Nakata Marthe na Rua Zanov
18-19 donc yango dans la kati wana espace VIP salon de coiffure restaurant donc makamnya surtout chez le président Amelia Dembo balobi les étoiles de Luanda. Je profite encore une fois européen ça va partenaire au bas soutenir le jeune nom de Mobutu David Lutete Gaucho depuis Kinshasa. Ben Willy le Gabonais le plus suspect, le plus dangereux. Ben Willy, merci pour tout ce que tu fais. Bientôt Nakata Luanda, nous allons avoir la présence de champion raisin depuis Sud-Afrique donc Toyambaye Awa. Parce que le 2 novembre déjà biso tout au coup dans la métro bar soirée contrôle le jeune nom organise à l'occasion il y a sorti officiel il y a album contrôle il y a artiste Nabiso Fali Poupa DiCaprio et je vais aussi remercier Paulo dos Santos les guerriers pourquoi pas Corniche Tambani Luanda t'appartient. Nash Congolaise, le patron, il est toujours avec moi. Patou qui a ma lumière, il y a le Mbayo et Binde Masolez à mon oncle fiscal, député national. Et puis voilà, héritier, voit ma douce congolaise, mi bimba. Donc, Bango Banani, ceux qui baroto sate. Simplice Lemba, mon ami personnel, la carte congolaise, Mikolo, non, bimisa bagène. Pour que la mine était vie ça ba espace et pas ba dauphin na bango Simplice Lema JC Moudiaban tu ça qui est déjà yaza dauphin. Je reçois Je t'aime Kaninda leader ya Pembe. Salut Je t'aime. Salut Mobutu. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu ça va. Déjà côté beauté ça va, habillement toujours correct comme d'habitude et puis camarade c'est le scrum dans le temps qu'il veut battre c'est pas possible. Donc voilà, Je t'aime. Une petite présentation parce que la chaîne Asika donc bamsou ba yebio bamsou ba yebio pété donc une petite présentation et ça la biso bien. Nana chouette comme on a Je t'aime Kaninda l'artiste et comédien. International donc diaspora donc naza ko évoluer dans moment au Angola naza na groupe nanga aki Angola bandi théâtre depuis Congo naya awa ndenge zalaka ke no Je t'aime aye Angola akomi na Angola a continuer boulot naye aboka boulot na été à côté congolaise te lokola JC Moudiaban tout cop ne ngwana akenda gikolo te lokola l'invisor lokola Diego Battery te a créé un salon te lokola Amelia Dembo donc Je t'aime Kaninda azaka kana cop naye musala naye asala diamate azaka artiste et comédien juste présentation wana. Voilà, merci beaucoup. Je t'aime. Je pense que Bandé Robo comprendre Azanani, ça dit ngai pour enrichir, c'est parmi le doyen il y a théâtre na kati Angola bango mutuba façonné en fait art théâtral na kati ya Angola to sola naye. Je t'aime Kaninda oza au courant que Mikolo moi comme na bino ba artiste et comédien zotanga moment trop. Oui, naza au courant. Yo yebi gizotanga point. Na éviter yo yebi izotanga mapona ni on poser ngal sur question na plateau na vraiment non c'est normal et ça plateau non mais na minute nga pe na rogi pe ko epengla te lo kwa muke o répondre non pesa non normal na cadre fair play na cadre na Congo fair play wani za raté pour ba téléspectateur na ba internet ba lo bata ba botolier plateau mais voilà ba tabiloba lo ba yo la play o le gabon pe na vitesse pe o le gabon pe na bogar tala lelo nongo o contrôler nga ngana na butata mais yo na vitesse à mikolo ngana na butata mais yo na vitesse à mikolo tchatche toujours yangwana avantage yangwana. D'accord, merci beaucoup, Je t'aime. C'est quoi avant to kotana na marambo wana to banana ko so la makambo na bino ya théâtre na Angola on a l'impression que théâtre jusque les obunda na ka ezoko ko bimate vraiment ndenge to zelelango. C'est quoi en fait? Non ezo bunana bato ba yelelo na lobby ngamna ya kala na bunana te ta espace ya mbinga pas Amelia Dembo donc Amelia bi que Je t'aime aza artiste et comédien depuis Kinshasa aya awa asima makambo a valoriser makambo pesa pe bato musu ba cop donc Je t'aime kara yeyo yem tazana bâton de commandement ya théâtre yo simbi c'est que batunya soto pe il faut simba mais non eza adage bomba loba eza te lokona mati taxi mutasuka fona kitapeka mutasuka mutu na parage na nga Je t'aime na ya esimba po biso bana fumuki mbangu esimba kaka tato belela ye moko prophète levé prophète fumuki mbangu apesa nzela ti lelo toza ko évoluer très bien.
En tout cas, je t'aime si je te reçois aujourd'hui et puis n'a posé aux questions, c'est parce que nous voulons généraliser les choses. Tantôt sur la théâtre, tantôt sur je t'aime, tantôt sur la surtout. Et l'élo, sur totali, depuis le théâtre, si na niveau beaucoup mieux les lieux parce que bino bateau bozala na Angola bozo continuer na Angola bo yambi pe bande ko belé o ba uti Kinshasa n'est-ce pas na ndenge beaucoup na niveau ya finga na tout ça mais to continue na pont na te tout mon bino bo pesa biso et loko moko ya gravité c'est quoi en fait c'est ça ma question et loko gravité aux abezo ba ne ba pesa net loroni parce que na Congo théâtre bon ba sala ya biso to sala Netinga bo vision anglaise a beaucoup plus visibilité. Je passe à la télé chaque vendredi à 20h45. Et wano bandaka kole kara les soutes. Au katana depuis mère wana oyo. Non, ko tchaku tu mère wana te wana za innocent. Mère wana ozaro banda futelo espace. Non, même pas ça. Ngana je t'aime, nan étoile nanga. Babé babomba étoile, babomba munda péton na sa mesate. Rien à voir, wana zaki moi sinanga. Mais gigolo nada bole nazo futi na kapolo gigolo ba kota ke na ndako so ba koti na ndako garantie ne si ba bimisi mais ti lelo nazaka na kapolo akutanga na kapolo la momi wana bia o futi la roka non momi na ngala mama mwana nanga azaki mama mwana nanga nzuzi pembele lelo azate que son homme repose en paix et donc azaki mama mwana nanga tukutana na ye pe afuta espace une fois ezalo ko pesa un fonds de commerce yene muto bimisa pozaki ne lorote non bon c'est normal babi ba o baza fort ba ko soutenir ba faible lelo nga na za forte na ko pa mela dembo yaya na parler loro da mesa te so pesa mbongo ko lia e komi ke amela mto alia sanga ezalaka ndenge wana so kutana moi so azana na lupemba azana position azana doit fulanga na artiste bon comme ça on copie mais tout ça on l'a tourné tout changer les solos non to sungana parce que eloko ngo batu mingi ba ba ko différence ngote ngana na makambu yepa na comme ça on copie ngai te ngazala mon na ndako na mito bebe na nga petit daniaza nazo vivre normal dozo mona lati ba kosimbo na uti ba mission na biso ke na kabona bino bientôt so ba kidi batam so dans 2-3 jours que Turquie eza Turquie eza la Burkina Faso eza la Brésil eza ka mboka ti place ba congolais bazali place bangolais bazali calamité tous en bino nzoto na nzoto eza na France eza na Belgique eza na Allemagne nazana bandeko partout ba congolais bazali bangolais bazali nazana bango bientôt pour publier visa na Facebook do banga te non nazana ngwati na publier non tika parce que je t'aime théâtre ndena lobaki boko ko bimate parce que jusque là il n'y a pas eu un artiste au hasard en Angola à sa peut-être ampleur exemple ndenge lelo tozana brifi a beti loksako pou explosé en Angola depuis bobanda ata film moko bongo te ni comédie ni humour moko ya ba genre Congo kande mutogani omoni awa tozana d'abord na excusez-toi, on a une chaîne qui promouvoir promotion na biso. Non, internet les lots comme non, internet si autos en ont les lots. Les alcool internet à Congo té. Ezanin. Non, awa différence ali. Bino bozana bateau, bino bo ciblara pour bosser là, musala. Ah, on nous a taxé biso bon. Nazo taxé bino bon parce que nga je t'aime. Tant yo lukaranga. Ozoranga. Na otoza na masanga dole muchenga. Abisanga je t'aime. Na uti pa na eto solo to sala to biminde to sala makam to sali yo benga photo sala émission na eti nga na boya ka presse mais principe faut isunga ka biso andero non yo répétition ngo ya raté moi je répète na junior mais pour ba il faut ba benga o benga voilà ka c'est faut benga to kene après to na ba producteur té bon na Congo ba producteur ba zebele wa utaka poto ba kitaka Congo awa producteur ba zate to buna na be fort na biso a pena to buna na ba propre fort na biso j'étais marutambola na moi ake uluka tamususu masane moko boye pour ka soutenir ye do tozo vivre ndengwana so ka ba producteur ba monani na bango poto sa biloko briefer za leki briefer za mwana briefer za collègue eza normal abima ngana ko ngaza pe moteba mama ngana yoki nga à ce que je comprends en fait bino awa besoin art le rôle à pasteur moro besoin ba cop na bino mo bosala pour survivre est-ce que biki ma Angola na sala cop me soutien
à part théâtre yam to futela nga parler yam to pesa nga costume na lati yam to latinga mokase ozomona na makolo ya qualité oyo tamso to kasa ke selium ta tindeli nga obe juna mbavurien e kaka awa selo azaka na bilamba okaba azaka nana kabela nga te me akaba pe azaka selo beta na solo moto ye mono viezana bongo na via bongo te selo azana mukanda azana bilamba danger na garde-robe na e petit lelo la ta danger selo impression non na yebi to so na ba WhatsApp alaksanga tala biloko mikolo yango yazola ta na actualité d'accord to continue mayu ya te plus 10 banda longo ne tombera jamais voilà ouais siro je t'aime kaninda popé bossa la ba succès pour biso peto ko moyo tala bino nyo surtout mais senga il faut peto mona bino bo multiplier ba effort tant au mona bino bo produire que dalle to sande au monitango je t'aime kaninda zo samsa na mboko yemoko na bana na ye et j'espère non dio yebi ndenge angole tomba maki mais tant kaka ba infiltrer ba ye bato ba ye ba commissaire théâtre arrière yo ba infiltrant banane kasi bande on a biso bota Congo ti ba ye ba commissaire théâtre arrière yo ba on ba bandiko ba on ba bebisisco vitesse arrière ça veut dire quoi ba groupe e combien arrière yo ti obimi na ko mbo kutima groupe obimi na ko kutima lona ba multiplier ba groupe mike combien arrière yo ba groupe ko sa ke no tam susu ser wana za na groupe organiser na groupe te ezana ngo tam so agence ani ya ba petite certes abiki no na simana e tam susu papi mongo roya na répétition na papi mongo petit on a bien so coopérer na c'est bon donc ba créer ba entreprise on a pour na moi oteka ba petite sœur ba se retrouver ba bénéficier na sima ba petite sœur le roi no lobby c'est pas ça qui a on de créer là ba problème à l'époque na la problème la mututie mais yo na étoile beaucoup matin na niveau simba na bilamba likolo ya makamba ben oui mais non na simbisa kende na boloko kuna la police moni mupepe bari na senene se bakanga bino nyoso to bakena bino oyebi mupepe wana ndenge yaki ngane mtu nazana na droit aussi son bazaka trop na monde art bato babebisa pa art na ngola bangwana est-ce que oka soma kelele na bon oka soma kelele na ye ya étoile oyoka kango lisusu parce que aluka qui a touché muto a touché te muto aza mwana fumu kimbango yo ngota la caméra lo bakem ta silisi et maman étoile na ngolaise je t'aime kan na sisi makeleli ya artiste comédie ya Rio na Angola c'est moi Rio ça veut dire solde bato ba soldat ka voilà ba teka na ba wenza ba solde nenge na poto ba no solde bilambo c'est déjà ngala ne balobaka c'est ko ba solde ya ndongi ya ngwana. Donc, bah hypocrite, bah ça trop moni lelo. J'étais un baby qui a mis la whisky, j'étais un baby qui a mis la vin, le roi a mis la sobriété, bah tu bah yebi identité dans un mais bah c'est un abisso mususu a mis la bière ya robom maman. Alors ami bala tami ça tu mine puis azo gérer bango dans le calme, na nenga robom maman. Bah toi théâtre. Ozo mona ka non serre. Nyon sur la major bisadi dit tellement pesa ba rôle ba ya qui sert moi trop. Alors si vous profiter na combo qui sert wana organiser bêtise donc biso tozo sala musala nenge musali zo senga ba norme ya omoni na décider kaka na kenanga kaka j'étais marambo le bozo peser ba mona nazo peser pour naza libre na otanga koma mutu te mais naza libre ma bende so natangi koma mutu le rona otanga koma mutu te na libre on vous reproche au lobby aux le seul artiste comédien au abimara libanda te à ça la activité me soutient d'ailleurs ya théâtre ça là voilà et yangwana mutu pesa facilité ya okendara na babar ya osengara trop ya obeta ba matolo tout parce que ça la reloroté le roi peut-être des futate oza obligé au s'infliger na maramba osengara ernyoso non ndi ko senga na artiste et bandi le lotezanga te mutu banda yon tangina babaro yo somona ngai beto tamono pi moi trop nozana to senga combien de personnes ngana yo mais to tamona mbongo na pisana ba poche nazo chance okende vinduki na musala o ya théâtre nazo chance okende Afrique du Sud na musala wa théâtre so yo ibisanga artiste comédien nini o ba ya na mboka oyo bakenata vinduki bakenata Afrique du Sud Gabriel de alinga kende alingaki na zonga na nzela parce que maman na kufa alingaki alinga kende te
Gabriel a un passeport angolais, a un passeport angolais. Parce qu'ils ont un selon. Garçon de disque, merci. Donc, comprenez. Gabriel a un passeport angolais, mais il a un document tout complet. Donc, nous avons une banque où on a salé là pour nous faire publicité dans le côté et permettre de jeter. Ça veut dire que vous avez danger pour les gars. Il y a danger, nous avons organisé. Nous avons organisé pour nous que nous avons mboka où nous avons fait un babi est-ce que nous sommes makolo et puis ça m'élio. Nous avons organisé, nous avons anda kuna na foutu na kapolo et nous avons chance au kende vinduki, nous avons chance au kende fruit du site, nous avons chance au iba kusolo na bandeko pe kozala bien na bandeko. Ils ont technologie. Vous avez bien bandeko. Nous avons bien bandeko. Bandeko nayo ba comédien. Non, bandeko nous sommes pas comédien, nous avons bon non bien. À part ba indigène. Somme ta ligne tu peux. Yoka marambolo. Bo tu na d'autres landela ba maloba nayo. On a besoin de maloba on a loba au publier. Donc il est déjà aux Afrique Info. Afrique Info. Afrique Info ne makambo. Afrique Info. Tala lelo nazo sona nondi Mobutu. Droit de réponse Rosala, Toluka Étoile, Toluka Gabriel, je sais pas ce que Gabriel a, Toluka Miraïsa, Toluka VK, pesamo ba combo ba comédien baza ba fifi miel de la petite Toluka bango, to sur la bango poto mona jeté mazara plus na relation na ba fifi et tout ba Marius, voilà, mais bato misus na Miraïsa pe yango ko autant combo na mabete quoi. Non bon est-ce que ngana tout to jeté mazara rancunière au Sarala. La bête en bien, même Gabriel Zoluban to bête en a déjà. Mais qu'est-ce qui fait que Aolo Baké Bangon de créer ba agence? Non. Gabriel ça a groupe ce qui est un groupe à Mireille ce vendredi au moins a bano Mireille à côté kata. Mireille a un groupe n'est structuré bana baza bien. Le problème non, je comprends en étoile. Na habité. Je ne sais pas. Maman moi ne pas en groupe. Ah oui, na kena groupe na Hermon na kena pe répétition na yi. Est-ce que tu as aux randonnée été? Tu as aux randonnée été. Donc tu as même moral. Masalanga John Maloulou, satellite, le Sako. Voilà, merci beaucoup. Quelques remerciements. Il y a avant tout côté actualité vraiment Tito Faïchka délégation Kwanza vraiment tous ensemble Maître Doudou Soup pour chef de file à Coca-Cola number one bijouterie number one nakata Luanda tous ensemble Patoukiam Lumière ya Lemba Chirac Massaro moto de moi petit frère propre ya David Lutete balbi Major TK ba vitre yoebi nini mrambango etambola Major TK MB Mazambi tous ensemble Xavier Lopez encore et toujours et puis ma soeur privée moi nanangai Amina Taipei pour depuis la France donc tous toujours dans le bon je t'aime Kaninda oui papa social d'abord ayet RK Muchanga Mikili d'abord rappelé bangout allez le coussa mon grand kalamingité en France dans ça la choix France be Belgique pour tout le monde donc bande on a nyonso na linga bango trop moni poto wana to wana bande ko bele même awa ba Michambala bazana bango awa c'est des relations pour OK non déjà nanani OK ndeti na bon ça personnel bazada to bazara ngala na petit na stela homo azana Londres tinenga $800 na bi tipo na pesa nga ngona vite pour le roi na la tiko simbo mbongo na ville elia mangana facilité apesa nga ngona pena na diva palin et na zana couper pour junior bien raison moins cher so na zango pas Amelia awa moi VIP moi te na kosimbo na lukaka na sala moi divers ça la bien te merci petit na stela homo ronsa mbemba à partir de Londres dans zoya petit na ka ndenge to solo laki jeza bien pena bien sans oublier Edo Muntu masala ngai ba masala ngai ya ménopause na otika bino te parce que makamnangiza maboko na bino quoi. D'accord. Je t'aime Kaninda au boire la souka. Lelo pour bon mon changement na théâtre na bino awa na kati ya Angola parce que ce total bien bateau bazaki avant bino on dirait ba se retrouver moi trop par rapport ya bino bateau bozo et puis ba lek na bino ce total bat le roi ba Masasi non pardon ba Elombe oui non to suka bango parce que bino pe boza ba produit na bango voilà en fait ba descendant na bango mais bango ba se retrouver mais bino jusque là
tina bao bazana kin bozo koka ko se retrouver tesko na ndenge ya Angola tant que doyen yomoro monaka po makamuna bine bima qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais non, tant que non, depuis il y a Célé Massassi, président Lombe Soukali, toujours tant Bodo rock Bodo. Mais il faut que nos génération il y a 4e génération, 5e génération, on est même ce théâtre na VIP na world parce qu'à l'époque nous sommes des allégués. Les lots nous sommes des VIP. Qu'est kasi des au moins les lots groupe salon à l'époque, nous jouons na katanda na RTNC. Mais les lots théâtre za suna RTNCT tokomo beta libanda oye pe tourner libanda oye tourner libanda so ngo tourner pas Sele Manzombi le tourner so ngo tourner pas ya Fag Nzenze le tourner donc les autres théâtres za sunenge za kalati ça veut dire que non génération ye nem to ramener ce théâtre na condition de mona pena ba massa pe moi tchétché bazo rouler na tchétché à l'époque ils aki pena moi mikakatano pour mona neti ya Sele Massassi na mwaka papa Lobé mwaka mais lelo vitesse comme mususu po vitesse comme moi world au senti que non au moni douche na moi lora propre moni Caleb Tukebana ata mona na nini ji par exemple mona comme on range et bon mona ba carme stabilité vraiment monde art le rôle producteur mota consommer la moto lupango donc so moto za déjà na condition de vivre naé bana ba otanga relation bien ça nango c'est ça parce que bino peut beaucoup comme un niveau en Angola il faut ça nini bango pour nga na relation nga bien nga vivre pas stable na relation karaté vivre na théâtre c'est-à-dire batu ba somba ba filmer na yo batu ba salara tout asi même ba bazana kino na balela piraterie c'est le cas comme en internet même internet tu vois na internet tu vois na yeba que non ceux qui osu muto malamu ndozui olie ceux qui muto mayuya oliati ngana utubimisa CD nanga awa conscience bientôt nazoluka masaranga mo Eric Mwaka Gabriel azana à partir de Mikili ndesko photo fourné site lo na okininga moko kaka na sala biloko nanga nyonso na box na bimisa ngo esala nga vrai bien po awa muta confiance o go bakeno tant nous travaillons en collaboration ba romela na bango yo kaka vaut mieux aux ayomo sur place ba fongoli ni na yomoko po uba no gagner ni fisque parce que monde a papa soko sengité au kufa pauvre soko sengité au lata bien té yemo bato aloba musikana yo kala yamwana siko yekutu mta yemya yemoko tundenga zana zape musikana mais abetiango mais libre tina ba disque siko papa yo yebisanga ngakutu pourquoi pas na lobango yo pe koma ke moi un peu ko vexer batu nada nazana mutoko kimanga batu ba koma lobango tina ba émission ke ba so ba moni je t'aime faut ba kima parce que on les kate bandoki ya mutu musuta musuto kopera na biso na eti aluka gaza kombolanga masana nga ngana usenga masana mbo bango tamusu banviara ndenga ba masa no tu ba loba ndengwana baza ba venturier baza pe ba masa na ngati na bi bango pété un vrai masa lokola mela ya dembo boye na epa na e idée romelani na omela bo ba pesio meli ya ngana ki siko lobi ya kobeta so je t'aime ta ya ki ba tumso ko mo profiter na komo mutu ndengwana. D'accord. Net ba boss le roi Adolphe Timba. Adolphe Timba que je salue. Il bisanga ke no mutu le roi Adolphe Timba oye pa na ye akabe tamso $50 le ba betali sole pa batu ke no je t'aime ko ta ya ki awa na kabela ki eza ndenge na bango ti ba roi David Bikuta eza ndenge na bango ti eza bato yo bazoluka kosala kombo na simananga lelo sila na ngo peut-être que ba beta suli solong ba mona nga sona ba na banzela na bango. D'accord, je t'aime, nous allons vraiment chiter. Avant de chiter, VK permettre un pardon, ou est très important. Bandeko, actualité ça. Mon barankin n'a bien commis un peu trop. Lélo, vie de loin, poison, foute bimi, carabino moko. Tomoni sous na Katangola, fille moko azala qui est pas ya étoile, à l'équipe de télévision, étoile la boîte qui est mbassou. Bilo on a une vérité ma caisse sur bozo kende na marabwana wa so longa fona getala yo pour confirmer que toi la boîte qui est bien ngoku tout tiozo ba bozo ko prendre nga na mona ka publication na Facebook ya mbasu na ye et ça langa bien te na bengi et aisinga papa yaka na ndako to solo la donc ndia bosoka na longwe awa na benga chauffeur na gelor aya zinga
naki Nathalie après naïba soki réellement makamalobi eza solo ou bien eza makama solo te parce que soki eza solo c'est que eza mabe mais soki eza nango pe ya solo te c'est que non faut kaka ba traitant aussi là atika ko beta lisolo ya na kombo ya moto oyo yaza na affirmation te. Donc c'est ça. Donc il faut d'autant la vérité. Takine makasi alobi que yo maman andoki tout ça là. Te omoni so bato bana barando na bango ha. So bato bana rando so kalika mo contester na nzoto moto directement babara kizaye. Est-ce qu'il y a vie de loin, qu'est-ce que tu en penses? Il y a vu de loin na Facebook Charles aza mutu nanga aza ndeko nanga vraiment propre na ndenge ya art. Donc et ça nga ma pasi makasi. Mais moi pe to bana ko luba yango na ba TV boyi. Ils penza ti parce que oza mokili mobimba tam sur ba kino eza kingani tam so eza na mpeka yo zano na ba futi que za kingani naza na futi te ye moko Charlie mutana ba futi wana donc ye mutu aza na droit ya koloba kino mutu asalinga bo eza kinga po babisinga kino ayebi mutu wana mazolinga koloba ti est-ce que pona mutu asali yango koloba nini mutu wana aza mutema mabe parce que Charlie Ndazabo azana famille, azana bana, azana bandeko, oya beaucoup la rapé, oya lisaka. Alors lelo, au comme ça mutuna niveau wana, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes absolument rien. En tout cas papa, et on peut se conseiller na comment Nzambe, puis na comment papa fumokimbangu. Et l'acte yo saluana. Ce qui se passe salon yo, pour Charles zo souffrir. Baba lo on est pas na yo, oyo kandeng. Donc petit nga Eric iPhone le petit Jésus benga nga bisinga leader makambo oyo il faut yo poser la prudent pour nga pe bar meka pe ngai loko nga na batama na simana nga mutaza simana nga za makasi nanyang papa fumo kimbanguti ya ngwana moni keno nazo tambola kaka partout na kendaka nazana nga l'aise donc avant na bimana tika nzela na maboko Nzambe et avant tana ozonga pe ndenge moko donc naza mutu ya Nzambe donc ezwa ngaiti ezwa rapé ngaité akumisa nkolo po azobatela nga chaque jour c'est ça quoi. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était Je t'aime Kaninda, c'est-à-dire émission qui un peu chaude hein, tout ça qui n'a temps il y a respiration parce que nous courons aussi derrière le temps et bon comprendre que Toza vraiment na Kinshasa Toza na kati Angola précisément na ville province ya loin d'à côté où Je t'aime à Fandaka vraiment il y a ce stabilisé alors je t'aime mot de la fin programme ya Je t'aime Kaninda et puis voilà tout clôturer moi ba dédicace mot de la fin zara que non le roi en vie et nazara Je t'aime bientôt nous déplacer pour na rejoindre pe bandeko baza pe na posa tout ça bon pene donc ah ils ont faire voyager senga lisusu il y a cette fois-ci na en Europe na ki no ko pema na ki no ko pema po a pe na travail pe continuer te ko pe na pema pe mo muki avant na continuer faut na pema po bandeko baze belé kuna na poto basala musalango ba blaze tsaka la bazawana ba apo Firenze ba masa na bazana ngana zokende to kutana bandeko to solola nga j'étais programme langezaka que on répétera chaque lundi na bar junior na zana de 11h à 16h actuellement na zana noana numéro nga contact eza plus John Malulu satellite code pour biso na ngola tona code moko masana John Malulu partout azali réseau zala ezwamaga et plus John Malulu 946 90 92 70 wana numéro nanga pour benganga air nyonso ya WhatsApp eza plus 244 John Malulu PKK code na biso ya mboko bo eskizenga 938 14 20 78 wana bokozanga Je t'aime Kaninda masalanga Hamilton da Silva na Congolaise héritier Mvama Kaskito Moto Pamba Patima Mbulu na Congo même moral fils Kiala député sans parlement Christian Ité la Mokonzi na Congolaise wana maître Chora Igo Musiala tous en bien ensemble JC Moudia Bantu en tout cas pour nangai nalinga bino trop bandeko nanga mikili bandeko nanga Afrique et Lewis Jerimbu Kanganga na kin ça c'est mon lipasa
Ba collègue nyonso, je vous aime beaucoup. Oh moi moni qui non na lobi mabe alimbisanga. Mais na ramu tu fona loba. Même moral. Merci beaucoup, c'était Je t'aime Kaninda. Mesdames et messieurs, moi également, je profite de l'occasion yako. C'est vraiment merci Naba tout au balandi biso. Si vous avez aimé l'émission, en tout cas n'hésitez pas à recommander et surtout yako liker l'émission et puis qu'on s'abonner massivement na Afrique Info. Désormais je suis Sibo Lukangana de gauche à droite était ba ope ba loba trop ba loba la bango pour mais ça n'a pas loba vesoro mabia la news de star yo ebi mobutu ye otobande makambango David Lutete même moral le 2 novembre tokuta na biso tout na Metro Bar pour na soirée contrôle. Un grand merci. Non, bon, bah, un grand merci na Sylvain Lumbila et puis DJ Bouton Masola pour la confiance au Bopesi. Na c'est la bonne soirée. Na pesa bonne confirmation Zara que maître raison depuis Afrique du Sud. Abiso déjà ce mercredi et puis le 2 novembre na soirée contrôle Abiso na Metro Bar ba patron nyon surtout au bazar na biso na Luanda a boya to festoyer ensemble pour na recevoir album contrôle. Il y a artiste Fali Poupa DiCaprio Maître Braille fini kuya Luanda mais lelo aza mufini kuya Congo Maître Braille. D'accord. Derrière la caméra c'est Pati VK, on est dans le bon check. Merci. Nzambe tolobate kilokoboe tolobate Nzambe yo ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ndenge mwasi erepi okuma olingi osomba pomade naturel awa toza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka Congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovimisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat sali la pomade Awatoza mwasi yangai pa komi nango kibokol na pomade Awatoza Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Semaï.